écran on a battu écran prophétique na banda ko il y a biso ça la raté écran prophétique et ça écran il y a Electa oh il y a 2003 des écrans moko il y a un écran prophétique na alobi que non à Monica 2023 commentaire nous m'kata analyse bande ko bolanda quand on a quelque chose à Denis Lessi ou on a quelque chose à Denis Lessi que abi que non écran prophétique à Monica mais yango nazo lingane na ya kuna répondre à mon Denis Lessi ah maman connait ça il répondre à Denis Lessi merci beaucoup Denis Lessi wana eza likambu ya kobo sanate bazali batoyo ba pasteur oyo chaque butu bakena kingakati bazumbongo na bango batie na poche babemi libanda balobi babiloba loba Denis Lessi est-ce que bato combien de mituka na mboko Denis Lessi est-ce mais oui moyibi munene asa moyibi ya makasi moyibi munene ya blague te est-ce que ba mituka combien wa Denis Lessi zo mona alala basi combien na mboka ba basi ba kangwa bandumba combien Denis Lessi zo mona est-ce que wana za pasteur mais il y a des écrans ndako moni wana écran bandoke ba miyibi écran bandumba écran batomulili écran batomulili même nzambe pesa za na lola aini kabila na motema moko nzambe aini kabila motema moko nzambe na mboka Congo akoki kolinga bato lokwa ba Denis Lessi te parce que c'était Bonjour, bonsoir, na balandino so ya la voix céleste, mbote na bino, mbote bozali ebele. Partout dans le monde, boza kolanda biso par la voix internet, wana niveau ya États-Unis na moni, Miami, Lito Bingonda Salvador Papicho. C'est que na Suisse, c'est que toko na Suisse, maman kon de chita la mer des opprimés, maman Kabasi Charlotte en Belgique, la France, maman Dédé Charlotte en Belgique. Vous en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. Ezaïne de Konabino, Moïse Mankantibal, de tout ça, la décryptage et actualité politique. Parce que mbo termine équipe Malava, c'est y compris dans déco Alvin Beativi. Na caméra ou maintenant c'est ma caméra John Maboke Bende. Alors na si bosenga qui est, bo sepela qui na ba intervention na e, bosenga qui azonga, mko le suto zongi c'est awa. Analyse indépendant qui ne dit mwene, nene tout ça décryptage ya makumbetali ya actualité politique. Mais tout les anga ba reposa e Jambe apambola bino. Mwana mboka Kennedy Mbote ndeko journaliste. So c'est pas ce que to yambo awa osonga osuna kati ya plateau na biso awa. Merci on a olimbola ba ndeko ba sepela ki ba intervention sala ki ba c'est non antibal. Zong c'est sur la bonne santé. Santé za vraiment kimia. Merci beaucoup. Kimia vraiment. Santé za kimia, c'est za kimia. Bonne santé en mboka. Ah, santé en mboka ya malade, santé en mboka ezaka malade vraiment. Mboka ezaka malade. Donc avant tout banda si je to lobela eza makamotali ya ba entreprise à l'état qui est na niveau ya Rwanda, monsieur qui est na niveau ya Tanzanie, mais avant tout banda oza un message comme aux analystes indépendants, ils ont se passer dans la prison. Qu'est-ce qui se passe au peut ça révélation banda Rwanda awa. Merci beaucoup de journalistes vraiment et le cause s'est passé dans la prison Makala je vous dis mais bandeko bazali kolanda biso na voix céleste je vous dis clairement na bandeko nyonso bazolanda biso libanda ya mboka na États-Unis par-ci par-là na Miami je vous dis ça intolérable ya kosakana te batu bakondi lokola basket na prison Makala biloko batindaka kuna ekomaka te toujours bato baza na prison Makala bato ya FCC bazolia biloko ya ba prisonnier bazo teka biloko ya prisonnier donc bango bakangi nyonso finalement nyonso bakangi nyonso yebite finalement ça bata FCC bino bon mais oui président ya prison Makala asa mta FCC directeur de prison. Oui, directeur de prison, Azam Touya, FCC. Tu peux d'abord le faire le gouvernement 5 ans. Mais toujours comprendre et le connu nous les allés comme c'est passé toujours comprendre batu ba kondi ba msusu omoni lipumu esili et comme kaka mi passe et bimi libanda donc batu ba komi ko vivre so kaka muntu aleki a osenga donc c'est-à-dire au bloquer les mois lipa au pesi ndali et puis na bande ko mukia ba maser ba zo kotika bango moi biloko moi ba chaque vendredi moi ba chaque samedi moi ba biloko moi zo mais na yebi so que no 4
catastrophe en tout cas batouana awa to kenende ko zone bibembe kuna ya ba squelette wana biloko na bango baibi bazozwa bona ko déstabiliser toujours régime ya Faci. Alors ko senga na mokonzi mboka ni wala na siko mokonzi mboka yango loko o tozolo bango made for chef de l'état et loko to senga na yo esengeli ya koluka bato yo bakosunga yo luka équipe oyo otinda si le terrain otala makambo ezali komi se passer na terrain bande ko bazo souffrir na prison makala bazo lia bien te mto ko sunga bango azate sala équipe oyo ekobanda ko kita si le terrain ba pesa ka information makambo tout oyo ezali ko salema makambo zo marché malamu te luka bato malamu ocha bango na tout autour na yo oza bato malamu kuna te. Là, je vous dis clairement. S'attaquer na bata ba yo ngo comme conseil bende no ça s'attaquer na ba entourage am kona ba waneli. Bon il était par rapport quoi. Mais oui, et ce moment là des journalistes. Et ce moment là il faut trouver la vérité. Et ce moment là na président Suwana bazo de mokonza mboka ne loko mokoté. Et ça information mususu oh ezali comme c'est passé na président Suwana peut-être chef de l'état a ebi yango te. Lelo ce qu'on a na occasion si pour chef de l'état à comprendre. Comment voulez-vous? Na kotanga même comment le conseiller moko sa présidence wana te kota na sengo garder kota ngate zo continuer à to continuer bon directement aborder le sujet na biso awa. Merci beaucoup. Ba l'état congolais za na ba pour so mbongo zo ke libanda bon j'ai fait mbati na 22 millions par mois il faut ta Soudan à Tanzanie dernièrement Kabila a comme tambala malana monte moko santé ali roto kene awa et aussi dans les camps d'intervention militaire pour na FCC na cache ba kabal bezo senga nini pe soulèvement populaire bendegeni. Première question d'abord makamatelia au chef mbongo zo ke na ba l'état mususu engagement ba ko wana Kabila pourquoi sina yo attaque analyse indépendant na bingo so to ça décryptage ya masolo italia ba entreprise de l'état public tout le monde awa José Makila do ba scandale yo répondre ba ne bola sco. Merci beaucoup de journalistes c'est pour na likambo na nya répondre rapidement avant na koma likambo ya OGFM. Soulèvement populaire ezali vraiment trop dire mais dis-moi c'est une intervention militaire ya ko talibanda pour na ko déloger Kabila na batu na aussi longtemps et le connaît ça la mitaine de journalistes via chef de l'état est en danger via république est en danger et puis toujours risqué République démocratique du Congo et Kabwana et comme ba to comme République mususu mboka eza déjà na place au Kabwana soki bakangi Kabila te je vous dis et sengeli intervention ya États-Unis bazwa Kabila bakende na ye soki basali yango te de journaliste nazo ebisa nazo kosa yo te via chef de l'état est en danger et puis mboka yo Kabwana et là on a besoin mais derrière baba ba désarmement qui est désarmement ça bon bah désarmement Kabila pas tout vraiment ils ont des armements. Pourquoi le biango ils ont des armements? A aussi koya a on a Sénat na bagarre présidentielle banamour bien armé et monani même nabilili bayambi Kabila loko la roi. Imaginez-vous babenge sénateur à vie mais tout ce monde a une bagarre présidentielle bien ba armé tout moni Janine Mabunda akiti kuna bazogumba mela sénateur a vu loko la Yesu bande konanga loko la Yesu so yebisanga désarmement oyo basali Kabila ya ndenge nini donc journaliste essayez to ba moko pe vérité botika koko sa peuple congolais Kabila nanu ba désarmé te a otamona bagarre présidentielle a otamona banamo bien armé est-ce que sénateur a vu bako pesa bagarre présidentielle non bako pesa la même 3 policiers 4 policiers c'est fini mais le tout le monde Kabila kana banamo c'est comme si tu éviter est-ce que ezani no juste donc journaliste tu éviter ezani no juste. OK merci directement to côté mangatel ya ba entreprise oba pesa mbongo na ba Tanzanie e bandi ko boni le bata ba lingala ya ba kanti bandi ko boni de Gérard OGFM ba entreprise à l'état bati na mbongo na pays musse futa ba soda il dit le wana encore ils a lié à quoi yango ya toloba toujours awa République démocratique du Congo eza na maboka ba paya nanu ezongi na maboka ba congolais te
likambo yo ya DG oyo abimisi ba secret belé mais DG wana azali moto ya bande ko mérita pas na prison makala même ata 20 ans mais tellement abimisi ba secret belé yango mo to landa toujours yebango bien mbongo nyonso ya OGFM yango ne salaka bafuta ba militaire tanzanien o balaki na ba militaire ugandais o Kabila zali na bango na kingakati tisikoyo bazali parce que première barrière à Kabila do quartier général na ye batu bazaka kuna na kingakati zali ba étranger ba militaire étranger Kabila na kingakati kuna azalaka nde na ba militaire étranger soko ngoleka vers samedi na poids lourd 0R comme na Kabila a ok kingakati 0R bien ba militaire étranger totali bilongo yo eza ba congolais te eza ba ya betra et betra mbongo wana nde efutaka ba étranger wana ba tanzania na mbongo ya OGFM ndo moni na ba information o epesami DG afongoli ba secret mbongo wana ekendaka na poche Kabila pe azwi mbongo afuti ba militaire tanzanien tala degré mboka toke na mboka na biso ekomi bien privé ya ba paya eza soni na mawa ndeko journaliste mawa na soni tobite mboka ngo tokende wapi masumu est-ce que masumu eza na biso ba congolais to sala masumu nini oyo congolais akoki kosepela ba bia mboka na ndeko journaliste. OK, merci ndeko Kennedy mo to connaît toujours na yo eza na pasteur moko o tebina comme un Njondo Denis Les yo attaque analyste ya bi na écran ah ngai ya mboka oyo pasteur mo amela gadiamba mama la juge apenda we misu rouge écran on a battu écran prophétique na banda ko ngo ya biso ezala raté écran prophétique eza écran ya Electa oya ya 2003 bez écran moko ye na écran prophétique na alobi que non amoni Kabila 2023 commentaire no mukata ke analyse bande ko bolanda. Merci beaucoup ndeko journaliste nakotanga okuskizenga nakotanga de kombo ya ba pasteur mena moko oyo za vrai pasteur o lelo yo apesa prophétie et puis prophétie wana tout le monde ba pa ya prophétie wana ezali pasteur o tozo benga na kombo ya Walesa Kabondo Walesa wana za vraie prophétie. Pourquoi na lobi yango Kabondo Walesa apesa prophétie na contenu pende makambo elekama pour makambo chef de l'état tout le monde a dit vraie prophétie mais ba passer mso etika oyo batika leo Denis Lesi excusez-moi même passer mukuna o lelo bato défendre mukuna azali pour na peuple akabwani na Kabila ndeko journaliste ezali kuta azali na Kabila na 2006 pendant 2006 azalaki père spirituel ya Kabila na Olive et le konini bazolinga bayebisa biso oya sika bazolinga ba prendre biso net mutu lokola ngai pour na mukuna vraiment nazomona pena ba yo question ça Denis Lesi ou na te question ça Denis Lesi que abiki na écran prophétique amonika mais yango nazolinga na ya kuna yo répond na makambo ya Denis Lesi yo mama mukuna yo sana yo répond na Denis Lesi. Merci beaucoup. Denis Lesi wana eza likambo ya kobosana te bazali bato yo ba pasteur oyo chaque butu bakena kingakati basumbongo na bango batie na poche babimi libanda balobi babiloba Denis Lesi est-ce que bato combien de mituka na mboko Denis Lesi est-ce que mais oui moyibi munene asa moyibi ya makasi moyibi munene ya blague te est-ce que ba mituka combien wa Denis Lesi zomona alala basi combien na mboka ba basi ba kangwa bandumba combien Denis Lesi zomona est-ce que wana za pasteur mais abi écran anda ko moni wana écran bandoke ba miyibi écran bandumba écran bato mulili écran bato mulili même nzambe pesa za na lola aini Kabila na motema moko nzambe aini Kabila motema moko nzambe na mboka Congo akoki kolinga bato lokwa ba Denis Lesi parce que c'est un faux pasteur un violeur des femmes
un moyibi, un escroc. Et là, on dit, les sons, Denis les César, il y a coupé sa peuple congolais. Ah, est-ce que comme des minutes dans Mboka. Alors, ça que non, Azali, directeur du cabinet chef de l'État, on a c'est on a Kabila la pouvoir, bon escroc ya munene ko violer basse na ba kiko sur ba OC tout consomme. Mais combien de fois na ba kanga na ba hôtel par-ci par-là. Moyibi munene est-ce que yé pena Azali na prophétie nini est-ce que professeur la diabolique professeur le kuta to c'est la professionnelle le kuta qui moyibi wana akole la mbongo la kati moyibi est-ce que munene pasteur d'ailleurs hier azobika récemment l'église n'a pas tout pour boulevard tout pour na c'est PPRD ya Kabila ba image ça li ba penser l'église quel ko makambo ya qu'est-ce qu'on a qui moyibi na yo wana pasteur te ndeko jeunesse wana moyibi wana kutu muntu na adam doit être même pas le solo te moyibi pas pamba na ndeko jeunesse wana moyibi. Ok, merci, on a célé. Bon, on a dit qu'il y a un camp prophétique et moni, et non, Kabila a des verres. Donc, on dit que Bissonalo, allez, on voit que les autres tamboués là, oui. Beaucoup déjà, ou pas selon analyse dans le message à Trump dans les Nations Unies a dégagé de la guerre ouverte contre les Chinois. Les Chinois ont un meilleur chef, c'est Kabila. Tu sais qu'il a signé un partenariat stratégique avec les États-Unis. Mais à sali accord na Kabila. Kabila est une autorité morale de FCC. Kabila est une majorité au niveau parlement. Azana ba ministre baza ko simba fonction de l'État oyo ba obéi na mukona mo kan ba ozo ba ordre ou te pa yi. Alors déclenchement bitumba au trompe pas décacher l'objet dans la Nations Unies. On va signer la pays union so ba se désolidariser na Chine pour d'abord combattre. Alors na coalition a venir il y a RDC ko kondewa. Pena monde que non et si bibanjo ko bandisco bitumba na bango. Chine a rolingata perdre d'espace au Kabila tiké bango ballon rame. Ils vont déclencher les détonateurs. Alors qu'est-ce qui va se passer? Troisième voie négoya pour permettre pour un état makambo. Ah mais on ka sinde to solo ba awa ceux qui ba salaire troisième guerre mondiale et ba na RDC nanyote Kabila à travers Chine à travers Baris. Batu ba sima Kabila eza ba Chine na Baris ba asiatique belé be ba sima na yindi ko journaliste il faut to lo ba yango donc makambo États-Unis makambo États-Unis ba clair que non boy de Tshisekedi pour Tshisekedi akbo ma coalition bokanga Kabila aussi ta Kabila zawana c'est-à-dire bino américain boza na risque puissance tabino est là et puis troisième guerre mondiale et banda et puis RDC et Kabwana c'est-à-dire c'est les gars tangoyo boy de Tshisekedi a panza coalition boy de Tshisekedi a panza majorité boy de Tshisekedi a panza même scénario sur tout beaucoup mona commandenye beaucoup zo autorité même dans monde ceux qui vont aller contre Kabila c'est-à-dire guerre na bino eza na RDC guerre na bino po bino ceux qui bolingi bo avancer bo souhaiter bo panza Kabila ceux qui boy je vous dis clairement États-Unis ont quitté parce que cause ya makambu tout c'est RDC c'est les grands américains de ba aider Tshisekedi à pas la coalition. Alors c'est ba aider Tshisekedi bon so boya na pas to abo ko connaître ce Kabila ce que ça bon peuple congolais pas c'est biso ne baba congolais message à Trump na invité ba négocier ba na zone anglais linga comme dans anglais moi likolo makasi ba comprendre que no bitumba nyonso ça les meba na pas Afrique. Alors pays stratégique c'est le plan international la République démocratique du Congo. Alors ba chinois déjà ba côté na kata RDC déjà Kabila côté bango baza bande au contrôler ba kambe belé. Alors ndenge ba moni avènement o Tshisekedi nga yebona les Américains ba épée. Il y a un dans le pot autour de là pour que je me mette. Donc le mois dans la fanda. Alors bon, il n'y a pas de mois là. Bitumba, non. Câble au moins un c'est wana insécurité sous fois. Alors, il y a attaqué analyse indépendant. Ba Congo le botal a. Bon, c'est un biso ba Congo tous engagement. Bon, biso ba Congolais engagement sur ça clair. Ceux qui te comprennent que non, tu sais qu'il dit azolinga kolacher Kabila te wana biso ba Congolais to commence à prendre en charge nandegeni to commence à prendre en charge soit Tshisekedi a dit pouvoir parce que tu dis que non azamo na mboka oyo lelo ki azobenga na biso ba étranger nyonso yo ba bazingi République démocratique du Congo so to moni que non azali ndeyo ya ba américain na oyo ba américain ba osenga na ye soit
que non, arrivé à Kabila, c'est par là j'ai demandé au peuple congolais de rechasser Tshisekedi dans le pouvoir. Alors on a pouvoir, après ça, on est capable, Oyo, à Kobengana Kabila, Namboka. Parce qu'il est mal, Namboka, c'est Kabila. Souffrance à peuple congolais, c'est Kabila. Souffrance même il y a Amérique, même il y a monde, c'est Kabila. On est bien. On est bien. Pour toi, c'est tout. On est bien. Ok, merci de votre continuer toujours. Rentrez parlementaire, oui, Salemi. Bah, dessus les cartons F, ça, non. Alors ça ya carte Konzambo kabakutena bandeko tête à tête mkonzambo kana mabunda basoye 3 makam ya liboso DG Chako la mibale aternement ya malonda ya misatu avenir coalition pour la première point makametali ya DG Chako boye ba ke FCC Mikole ya a s'adapter dans système mbo ndenini bomoni kiungu akumwanja bandeko banoma bango attaque ba DG na SNCC. Et ça a une année et demie pour n'a pas de formation. Et ça ça nini? Comme tu sais que la bande boya ba figi wana au peuple a limité base aux affaires. Va bloquer une année ba o ça nini? Ba yo ko proposer des combos ya ba mandataire. Combo za ba nani? Lambert Mende na José Makila. Tshisekedi moi conditionné ba comme na hôtel sur ndimi à contrepartie biso to ndima ki ngwasani akota même histoire qui se répéter na rencontre à Tshisekedi na Kabila na makametali ya DG Kabila ke musika bandeko baki ko proposer que non soki balingi les deux juges va prêter serment comme ils ont la majorité à niveau Sénat, y compris à niveau Parlement. Ceux qui va prêter serment à contrepartie, il faut que ce qui est entériné nani Rosa Malonda. La troisième round de Fatima ke Musika, ce bowling enterrement Rosa Malonda dans ce cas-là, il fait bon dimanche en 2023 pour porter ouvertement choix ya candidature nanga esika makabeta mais alors moi na mboka na censure à rentrer parlementaire ba dessous des cartes c'est belé Moutaza souverain premier il s'allie peuple congolais bande quoi FC Alexa noir c'est blanc que non ba bloquer ma sortie na souk comme déjà Bitumbango déjà décaché à niveau international. Parce que R déjà au cas R thèse de cette déclaration na baline bazaka ta déclaration na donc on ils en est une d'autres les investisseurs chinois baya awa pour pas collaborer na déjà trompe cette déclaration. Alors attaque analyse indépendant Mikole Zakoya c'est tellement notre côté boton aussi ça les événements ni nekoya attaque analyse indépendant et puis c'est la bengue sur pour limo la bandeko yona caméra autant la personne à 5 minutes au fait ça. Merci beaucoup, les journalistes. Vraiment, catastrophe. Pourquoi catastrophe? Raconte Wana. Parce que nous autorisons Nyonso Kondola qui y a une caméra. Raconte Wana et si Minangote, et je m'en noir si blanc que non. Bato FCC, Balinka Tshisekedi te, Balinka Tshisekedi article pouvoir. Bango bazonga. Par conséquent, et ça difficilement, tu sais que dit, à la majorité parlementaire, na façon oyo. Et ça difficilement, tu sais que dit, à casser Sénat na façon oyo. Baline toujours ba bloqué. Par conséquent, et ça senga mobilisation totale. Totale, il y a peuple congolais. Ba chasser bato FCC, ba chasser pe Kabila. Et puis, les Américains vont intervenir pour aider le peuple congolais. Mindele, les Américains vont aider le peuple congolais. Le président Tshisekedi a pris en otage par un groupe d'individus avec la FCC. Moi, le président Ningana Ezate. Tala raconte wana et ça l'a mis malamouté. Bayo kanité entre Kabila et Tshisekedi bayo kanité. Makambango tolo ba mikonyo so yango yo peuple congolais a toujours pris en otage des journalistes de ngai papa ngai. Awa peuple congolais a souffert makasi na les avenirs à lobby. Mboke kabwana.
Mboka Kabwana, je vous dis clairement, Mboka Kabwana. Parce que ton condimateur, nous avons toujours dirigé dans l'étranger, Simbate, et aussi peuple à Nyokoma, peuple à souffrir. Mboka n'a plus comme le col à Mboka Bapaya. Il faut pas Kabwana Kabila, il faut qu'on se Koufa. Toyebi Banda kuna bango awa na Kinshasa, peuple a eu déjà Banda kuna bango awa na Kinshasa. Ah, on a déjà plus de 80 quelques millions, de 15 millions d'habitants awa na Kinshasa. Tout ça capable de envahir bango bako kima meto sengi intervention États-Unis. Si Makabila Mandou Kezali, si Makabila Mandou Kiali. Mais tu as dit qu'il y a des amis, mais c'est nous qui avons dit. C'est Zali papa, de rejoindre ces Ali. Kabeza na Mandou qui, il y a ngaka te belé, ba armes ze belé, ba bombe chimique za kuna belé. Eza belé, ba armes ze belé kuna. Et puis no armes do si mané pe Chine ba do ba force ze belé si manai. Donc tu sais na ba américain, boya na lombango Kabila, ana na force si manai. Sabino peuple congolais azobanda bino pe boya ko intervenir pour le peuple congolais pour que mboka Congo et la crise Tshisekedi peut à respirer pour ça c'est là Tshisekedi a ko respirer té bon ça on a bien bazoluka ko abattre ça c'est ce on a vu à tous que pour ça Tshisekedi a déjà entre la vie ou la mort et c'est le peuple congolais a aidé na bino américain bo aider peuple congolais a plus que bombe atomique ceux qui boyer peuple congolais Kabila kokima puis bokanga facile mais ceux qui botiki peuple congolais mais sali alternance salemi non wa les ali alternance moko masqué alternance moko ya bien ta propre beton ya salité alternance so eza alternance à propre bakotika mokonzamboka à travers le visa mais c'est ce qui est là maintenant chef de l'état a du pouvoir oh donc il est déjà une année na quelques mois et le malongé zaté to souffrir to kemba mboka toujours souffrance na souffrance d'où tout le monde que non et ça mascara ya alternance ouais ça alternance c'est ça bloquer le gouta d'où to lobby clairement que non na les avions de Boston qui ça 2 ans que tu sais que tout le monde est clair zaté to comme c'est mobiliser Oekoya et ya mais ceux qui na soutien ya américain boya ko suna peuple congolais ceux qui bossent derrière beaucoup perdre crédibilité puis États-Unis et ko citer Chine ko en plein dans le monde entier. Ok, merci. Bon, mon analyse ya tendance nyonso. Benga oya maraba ta idée de bi mutu, oya opinion na ye, bien les botter la bo juger. Tozo que ne peste appelé ko citer. Alors message ni bande ko basenga numéro na WhatsApp. Message ya suko za nango, ma WhatsApp photo sheet. Message nanga zali clair, nazali ko informer na opinion internationale tout comme nationale. To sangana biso banso simaya chef de l'état na vision oyo ya zana yango. Ba uti komona chef de l'état a beaucoup plus menacé vie na isa entre la vie ou la mort. Bande konanga ndeko journaliste nazo ko insister na eloko oyo nazo ko insister na eloko oyo bazoluka via chef de l'état di mato soir ba éliminer ye par rapport à vision na ye oyo azanango pas conséquent nazali ko senga pe na chef de l'état a multiplier ba diplomatie a livrer Kabila ba kangaye a livrer Kabila ba kangaye sinon te na mikolo mizali ko ya ndeko journaliste to ebité to zana désert na mboka oyo no banza mbekaka asunga yango na seng na peuple congolais to tika ba division to tika ba haine to tala na nous combat aux liboso na nous combat silité combat liboso na biso ba to za tourner na ba Rwanda nanu batiki mboka ote bomengweleke belé batoni nanu ngote balinga batonda so bako passe comme bonso bako tande nto ebité to c'est na peuple congolais c'est na peuple congolais tous ala ini déterminé to bengana Kabila nanu akete azali na bato nanu bakete bazali to bengana bango na sengi na bandeko o bazana kati ya mboka pili banda bo soutenir mboka na bino mboka yeke na okufa na jours à venir a bon na mboka disparaître libela to na Congo moko ce Congo babo to libiso yango to kende wapi to kende na mboka nini mboka zaka moko oyo na profiter pepe na kopesa numéro na ngai na bandeko nyonso bazolanda Kennedy Mwene analyse indépendant na niveau apôtre même na niveau ya RDC biska o to sali na yonde ko journaliste numéro na ngezali plus 243 85 888 66 87 plus 243 85
888 66 87. Donc on a profité pour la bande de copains, vous appelez numéro nanga. Vraiment dans les jours sous CPL sous des journalistes, oyambanga na koyaka ndenge simbi. OK, merci bande de comme na souka émission na biso. Bande comme so bengi ba promettre que non Antibal tozo ya déjà vacances boya vacances comme on ya oza loger sika on tele sika Antibal za bien o bengi Antibal oya na oza na Piccadilly bande wa bengi wana Antibal na ya so ye eza ndoma bien oza loger wana na Piccadilly. Muso profiter pour mon appel Antibal à l'aïe. Déjà pambola bino, vous partagez message toi qui a tombé c'est de kokindi na ce soir pour ça décryptage ya actualité politique. Déjà pambola bino, merci mingi nandeko. John Maboke Bende, merci équipe moi la voix céleste. Jambe pambola bino affaire à suivre et ça ndenge ozongu sous des infos so il te permettre yaka pour to pesa ma bandeko yo actualité. J'espère que aux amas à l'aise. T'es à l'aise. Naza kimia vraiment. Naza kimia. Est-ce moins tendance Antibal? Jamais. Naza l'église au milieu du village. Eza créer la démocratie. Mounon soyaka awa a pesi opinion na. Quant à vous maintenant bolaninde, vous avez besoin de poser ba question bo bengier a ozonga so apona to continuer. Jamba sana bino. Ciao. Merci beaucoup.